Bandeko mbote ya mingi. Bandeko lelo oyo nalingi na profiter na lobela ba parananga. Na poto toya tosangana poto oyo toya toyebani te nani autaki na libota ya malamu nani autaki na libota ya pasi mais toya na poto biso nyonso toza ndenge moko. Yango nalingi na lobela lelo libota nanga. Ngai ba botinga na matadi na koli na matadi. Mama na ngai abotami na matadi na 1946. Mais azana ba parents angolais. Donc ba parents na ye ba uta na Angola. Na ba grand frère na ye mususu ba grande sœur na ye et ye aye ko botama na matadi. Na leki na ye asuka alanda ye. Ba boti na matadi. Ba koli kuna mère na ngape aye ko botanga na matadi. Tata na biso ali trop connu na matadi, trop connu. Azalaki jouer à football. Abeta na Lima kombo na ye Constant. Ni oyo ba matadi ya kanaba yebi. Et puis tata na biso vrai kombo na ye ezali Kankamata Constant. Vrai kombo na ye Kankamata Constant. Azali Moulenfu Mutando te parce que aza mutu asona bata. Village na ye kombo na yango Kikanga. Donc soki komi na gare ya Sonabata, na gare ya Sonabata, village oyo eza na ngambu en face ya gare ya Sonabata, village ya père na biso Kankamata Constant. Bandeko père na biso à l'époque asa na onatra non na Otraco ba 73 72 73 papa asa na onatra azalaki comptable à cette époque na Otraco. Aki na camarade moko kombo na ye papa Mfutulu Nestor, camarade ya papa. Na siri yende muto engagé na onatra à cette époque. Et puis à l'accès musala ya comptabilité à cette époque 72 73. Na ye na petit moko oya biso petit champion azala en Angleterre. 5e na biso petit champion. Yekutu ba luka ye papa Kanka Mfutulu. Quand ba luka papa Mfutulu Nestor. Ça pour moi na petit na biso champion. Aza awa na atakona tournament aza trop connu. Aza la champion ya boxe na Congo à l'époque. C'est ba Manda Shako, ba Manda Shako, Mamba Shako. C'est on aza trop connu na Congo pe na boxe petit na 5e na biso. Bandeko papa na biso akufi na 76 96. Akufi parce que alongwaka na onatra na Otraco alongwaka. Après ça comme déclarant comme ça na Chan Metal. Papa akufaki en tant que directeur général ya Chan Metal na Matadi. Donc sur Botoni Mututu. Papa ya biso akufaki en tant que directeur ya Chan Metal na Matadi na 96. Donc Matadi Mumeyibi. Ajaki jouer Lima. Azaki pe entraîneur Lima. Donc un doyen quoi. Abita pe na veti na kala ambapo ne Lima wana kapso na veti. Yango pe équipe na. Bande kona ngai mama na nga aza mwana oyo akoli muzombo quoi. Donc mère na ngai asaki ba classe ya mingi te. Mais ayebaki kotanga kokoma et puis akataki classe na ye parce que ba grande sœur na ye oyo otika ngoro ba yaki ba koli na matadi ba balaki. Alors tant bazo bota il fallait moko sunga bango. C'était pour monde na laika. Donc baki na leki ya mwasi ya leki. Il faut sunga bango talaka bana mère na yo katachi. Mais tant mon mère na ngai ayeko bala papa na biso. Moni likama bazombo ezana makila mère na nga bandi commerce na makala donc obayebi mère na nga bayebi donc ya bandi na makala koteka makala mafuta ya mbila koteka bakoni donc ki commerce ya mère na ngai e bandi sika wana abandi commerce wana tango wana papa azosala na comment dirais-je donc Poli Sama Muke. Donc commerce ya papa ya maman et bandaka seriwana. Donc dans cette époque mère na biso asombi ndako ya liboso na Matadi
na 73 maman asombi ndako ya liboso na matadi na 73 na Ciné Palace. À cette époque soko si Ciné Palace oleki ok nzela ki ndako ya gouverneur oleki la payotte ozui gauche oleki état major oya matadi so oleki état major kuna na se toki na ndako moko bato bengango chez méchant ezalaki compagnie moko bengango ISA donc ISA ezalaki International Shipping Agency ezalaki na ba remorque ozuma bloko utela masuwa ezokende Kisasa à cette époque comme nango ISA ezalaki ndako moko ya suka kuna mindele bazala kuna ezalaki ba remorque oyo tu etikalaki kuna ezalaki ba nzete ya mbanga ezalaki ba zamba soko koti ba zamba wana bibina kikanda kuna e kote wana ezalaki kaka na de ndako ya Ngoma Makaya oyo lelo akoma en face ya église ya Mama Olangi. Et puis kuna na kati penda na kati ezalaki na ndako ya mutu moko azalaki angolais kombo na ye Casa Africana azalaki porteur na kara Sami tipona ki porteur ayeko na mbongo ayeko sala boîte de nuit ezalaki en face na kitomesa en face ya studio Maledo Dundilembe bana matadi à cette époque nous sommes studio Dundilembe en face nango ezalaki Casa Africana ezaki boîte moko ezaki ya danse mais kolonga ezaki porter tipo wana ayeko tonga ndako na cité Kikanda kuna na bazamba wana donc les deux maisons ezali na Kikanda à cette époque. Troisième lupangu ezalaki ya mama nanga ayeko soma lupangu kuna ba 74 lelo oyo tozana 17 parcelles na Congo 17. Et puis na ko rappeler bino de Kamoko foudre oya Kisasa foudre oya Congo obi foudre oya Kisasa ezalaki équipe na biso équipe ya tata leki ya mama nanga kombo na ye Nkanu prévoyant donc soko kutana libote ya Nkanu prévoyant batuni me nani wana lobili solo oyo bolo bana bango ke no kombo ya mutu yango André Kiamena donc nga wana nazali ntekelo ya liboso ya André Kiamena donc nazali luku ya liboso nazali ndoi ya liboso ya André Kiamena oya mukolo nazali grand frère ya prévoyant Nkanu prévoyant donc soko kutana libota nyonso ya prévoyant batuni bino mutu abake kombo mutu yango André Kiamena foudre ezaki ya biso ya poko nanga mobali na zone ya Kinshasa kolo ya boulangerie amicale na Kin Cité juste na gare ya Kin Cité wana équipe ya Diable Noir oyo eza na ba Congo na Matadi équipe ya Diable Noir oyo eza na ba Congo ngai président nango donc équipe oyo mona kotofe ya Kisasa ezobeta championnat du Congo babenga yango Diable Noir ezaka na Matadi ngai président nango mikolo okutu na tiki ba charge wana petit frère nanga champion oyo 5e na biso azwa ngo en charge il paraît que j'ai encore comme Arsenal parce que Arsenal oya poto lokola leki asala kuna akotsa mikanda kuna bazwa ngo en charge ko aider bango yango na ngai na sale lokola na tika yango na maboko ya petit frère comme président nango. Donc équipe ya football oyo tobenga Diable Noir na Matadi ngai président nango. Na yebisi bino nombre ya lupango tozana yango na Matadi. Pardon na Congo parce que musona Kisasa musona Matadi. Wana mama somba. Donc je vous dis que ko banda nanga lupango nanga liboso ba para ba sombela nga yango. Donc biso nyo sonde to botami ba para na biso ba somba lupango moko na chaque mwana. Eza na kombo na ye. Donc ndenge ba boti biso na libumi ya mama na biso. Papa na mama ba somba chaque mwana lupango moko. Soki na kosi bino botu na Otomananga Dushai. Oya na Matadi akopesa bino sango. Et à part ça,
papa ye moko atika 3 ndako ya bakata ezala matadi ba compagnie eluwango nazo pesa loka ba rappel po boyeba ndenge nga na koli omoni ba parananga bazalaki ba camarade ya commandant Lisungi wazaki commandant militaire ya Bakongo ba parananga yi bazalaki ba camarade ya chef ya auditorat militaire à cette époque ezalaki capitaine Mbambi na boseli kombo na ye machine de guerre kanga la machine de guerre akoyeba parce que mokonzi na ye commandant ya auditorat militaire capitaine aki muyombe machine de guerre bozali ko travailler na vie mukendi wa muswahili na auditorat militaire ya ko se rappeler donc ba parana ngai bazalaki ba camarade ya nani ya commandant Mbambi obi commandant Masuwa oyo ya CMZ commandant Mbambi commandant Lelo ba commandant Masuwa wani ya Congo à cette époque ba camarade ba parana nga ba parana biso ba mareni sotia matadi to kina tata moko asa na secrétaire ya CMZ papa Nimi asa la 4 voyages par année parce que azalaki secrétaire général ya CMZ donc tata wana soki ya kena poto asa la ba commande ya biloko na masuwa ezaki ba parana nga donc soki masuwa ekangi à cette époque to kina 9 masuwa na Congo donc fait de la Kasavubu Kananga Okito Polo nazo posa na zeki na tula 9 bateaux à cette époque donc ba parana ngai ba commande ya ba conteneur ya matungulu za koya ba conteneur ya bitunga ba pine donc soki masu ekangi nga fona ki ma classe parce que nga mwana liboso ya bota mwana nga fona ki ma classe ba bloc zo teka parce que bloc to teka ngo partir à port ezo bimate bloc mususu ba conteneur wango ba tufia ki ba zo soma ngo ba kena ngona kisasa oteka ngona kisasa donc ngai na bandi ko sima mbongo bu mwana parce que nga la ki mwana liboso donc soki na kena port akimi chiki 2 ou 3 jours pour bloc na fonga na ki bra mbongo teka yango bloc mama na ngaza ngana zo ki papa na musala. Vous comprenez, hein? Donc maman nangai azalaki femme commerçante ya liboso ya matadi mais afongolaka magasin te l'unique femme afongolaka magasin na matadi zaki mama meya mais bapara nangai ba desu ba masuwe ye ba teka bloc na kati ya port ba marine studio matadi tango ba tikalaka biloko na bango tout eyaka epa ya mère desu ba zangi ba komi mpiaka mère adefsa bango mbongo ba matela biso tolala na ndako na biso donc ngai mbeto longa na 3 matela ya Lix awa na poto na Angleterre na leki na ngai ya mwasi Constantine avant na acné na leki na ngai 5e na biso Constantine ali 3e na biso petit champion azali 5e na biso avant na awa na Angleterre na kosala bango interview bango ba décrire bino ndenge so kola. Donc soki masuwa ekangi commandant Mbambi soma masuwa eti poto ekangi donc biloko tu ya kolia oyo ezongi na masuwa omona commandant Mbamba buli yango kati ndambu eke na ndako na ye ndambu eke pa ya chef cuisinier ya masuwa ndambu eye pa na biso bosoki machine kolia biso za kolia donc nazo le kaka ko décrit parce que tokute na poto hein toyebanite na kosala bino yango na ba voler misa tu mine po bo comprendre pas ngana uta ezali voler ya liboso donc ngai na kola bien yakala bomona ngai na vivaka ndenge na vivaka boy mais ezali lokote voler de na 3 ezali